eloko bazolinga koya kotala accusation ya munene oyo mida ye kolakisa biso ke madame Bellevue apesa gingombe atia na Jérémie Poisson madame Bellevue ye kopesa décor na tour décor aboyi eza ba accusation grave ezo wutela wapi vie kupanda za na maboko nena sengi ange oyo kabolaka liwa ange esprit des morts akende kokuta na Thérèse ange esprit des morts akende kokuta na Sila mais oui basengelaka mutu liwa te mais tokomi na suka Yesu ange ya liwa ake kokuta na mwana libanais na France tala ndenga panza vie ya musicien oyo abotola mwasi ya bato ya musicien et puis nasengi liwa na yagola nasengi liwa na Miss Lolo baza wana mpona kotuka ka Bellevue air nyonso lelo tokomi na prière liwa amen. Nathalie azoloba ke ye penza na niveau na ye wana bina merci loko reconnaître na niveau à Bellevue fois bina voilà ba patron pe ba bina makasi en d'ailleurs rozana ba misala ba titre il faut se pesa nzoto ya bina vraiment soko Bellevue sepelisi nzoto na muziki nini ya mama lor nzambe Bellevue akumisaka monene na nzambe ne tala ndenge yokomisi ngebu putili de l'écriture nango mabete na sila o abine biso nzema madilu na sila o abine biso alekanga petite kaka chérie dayo bokusala pembeni dayo si baka malembe me baka malembe siko na sila na Bellevue en tout cas Ijef na sila na Bellevue nani oyo abini nzembu ya soni oyo wa critiquer siko bobo soka bengi Bellevue lipasa no ebi ake wapi atali ke ye na télé claire atiaka bato ebele mal à l'aise voilà na YouTube Bellevue azotia ba papa na ba mama nyonso mal à l'aise intéressant hein ces pays en tout cas bravo intéressant nalobi boye monde bino bolobi impossible biso pena ekosalama te etika posama te ero aussi la zwaka chance à jouer na Bellevue Bellevue azalaki scénariste simple na lelo ndakoma Poutine na lelo ndatondisa showbiz na bando tanga na lelo ndakotiaka 8 films na mois na lelo nde aza voyante en écriture na lelo nda akoma meurtrière oyo esalaki sila ya kondima pa madilu abosani kapesa biso âge ya 48 ans to calculele bo to comprendre que pa madilu ando passer na 13 ans en tout cas azwa ba coup et blessure volontaire na 13 ans pourquoi maman leur a bengisi nani te sila te c'est boyazani na voyage te ana voyage te azawa sila fere ne mta obengai nani fere papa Hervé tika koloba boy o mi spécialité sila yango wana mais oui mwana mobali neti tonto biso ada ani na mas na nzoto asile ko okende melongi o asale belé na vie asila obi tete carrière asila batongi yango ici pesanga bandi fondation Bellevue ya sukisi deye moko pena bweli banga na ye moko etia te exact oh po tourner nzonzi ngebele to mona nzonzi ngebele c'est ici bozo tala pe to tala longi parce que balobaka tala balobani non na terme mango donc tant ozo incarner rôle il faut olata personnage wana tant ozo jouer mobile asila il faut olata déjà que oza mukolo asila voilà très bien bon ce côté musila sala ka casting na mabe ozo moi mukelo kwa Dacoste ozo tia mobile na ale na scène Dacoste beta ka yo mona mo eza bien ale yo tikali Dacoste tolo avantage oh me ba na bonanga oh mama lelo oh mama sila tikitolo wash kwa tikitolo mabe
ozoloka bana est-ce que osila osala yango bobo po anini na belvi na sila na programme je t'aime parce que moi so ozwaka je t'aime a musuni okomprendre aoza na tante ka milemelisa collègue na musala milembisele bo na bobo ye moko ando comprendre yango sila nini na pe vidéo bo c'est yango tindaka le bara tika na le bara qui elle me manque et puis ba ku bo ka soni bo kumisa ngote maman bino so na pe vidéo mi tika bongo mpwani ba capture vidéo au mi tika on dirait ka atomole kaka amona ka boule mbala moko amona nini boule. Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue, mesdames et messieurs, sur votre émission, notre émission, qui est présentée par votre humble présentateur Chancé Siana, Mona Soukaba Soni, autrement dit IGF de tous eux. Merci beaucoup pour la fidélité et confiance au Bozakalango Nakati Yacha, Nabiso, Chan, Nabino, Hot, Baskil, ainsi que matière de famille Libota News. Et merci beaucoup à notre manager de l'X, Papa Tigre, depuis Texas, et que Dieu te bénisse, c'est là où vous êtes, ainsi qu'à notre coordonnatrice Darling Love CPI de la presse, et que Dieu te bénisse aussi. Et abonnez na biso, nyonso nakati ya ba chaîne na biso, na Hot Baskil, ainsi que na matière de famille Libota News. En tout cas, on a Zalarana moi ba pause, vous essayez un peu de comprendre des canaux bar donc climatiseur, donc moi un peu et merci beaucoup na ba maman nyonso ya famille Libota, ba tonton, ba papa, ba yaya. En tout cas, on est là tous toujours là ensemble. Je pense que na bunga ki moi mokie donc na bunga ki moi mokie mais na bunga kité donc ndenge zalaka ande to misala ko ba à part ba musala o to zala pe na ba makamsu tout ça là que surtout na kati ya HB en tout cas ba plateforme mais elle a vraiment tellement ébélé des fois pe manager a kotindo boyo ko kende pe bossa donc il y a un ça là un peu moi ba ko bunga bon et merci beaucoup na Exode Mikebi azabongo derrière la caméra azo sala kebi na biso comment kitoko makasi pe na facilité na ba etando ike na bino ba maman nyonso ya famille Libota base ya Londres ya France ya États-Unis ya Ukraine donc partout dans le monde entier que Dieu vous bénisse to bosana te film eza na vaticination to kende to consommer total to liker to partager ba les on dit en tout cas ezala bon partage ya famille Libota te en tout cas bandeko lelo na plateau na nga ndeka na lubaka tozara bongo na plateau ouvert na zabongo na CPI de la presse Darling Love o tozo vanda tozo sala analyse sur actualité. Je pense que émission na biso e bandi déjà ouais CPI bonjour. Bonjour Chacha moi na souka basongi songi bon retour. Merci. Na chaîne na biso voilà. Hot Baskil donc na entreprise na biso HB voilà. pour son abuka chaîne na biso donc soto mona kaka Hot Baskil bo matière to cha en tout cas merci na batu nyonso o bota la biso bo consommer biso ba abonner na biso ya Hot Baskil ba abonner na biso ya matière de famille Libota News. Merci beaucoup vraiment la bino Bambo Tebele na Papa Tigre manager de l'X un grand merci encore envoyante de l'écriture Madame Belleville Poutine à Sadebiso film Kitoko eza sur le marché vaticination déjà lobby total qui 4e épisode vraiment ezaki Kitoko makasi bandeko ba famille Libota nyonso ba base nyonso ba maman tout en tout cas bon consommer film na biso vaticination vraiment ekozala bien makasi Chacha maloba mitune eza yo ba réponse eza yanga et puis on a roloba engagé nga. Voilà, merci beaucoup to kendenango kaka molo kaka na film na biso wana vaticination omoni yango ndenge ni 4e partie déjà omoni yango ndenge tango zo consommer yango par rapport à la vie des tigres. Bon omoni biso na famille Libota Chacha ezara moi pas surtout na biso poni na film ya bevi moko oyo mona kitoko voilà. On a choisi. Très bien. La vie des tigres qui bien. Voilà. Vaticination. 4e épisode. Nengo tunuana ezape bien makasi. Mais na 4e épisode, le col na vaticination, to mon prédiction. Ba parents mi balé wana entre papa Lomé na papa Junior. Ba no mona selon bango. Ba ne ko mona ke il faut banana bango ba héritier ya oyo héritière o babala na pour être bomengo na bango ezala bien encadré kota moi si babi pour moi ça souffrir te kota mobali ezala batambongo mibale
Donc, moi, c'est un bon mot, c'est un mobile ambongo. Voilà. Mais ce n'est pas ça le cas. Parce que Davina aza d'accord te adaza na ye d'accord mais moral na ba papa na ye parce que papa Elombe a convaincu qui ye pas aza d'accord mais eza na secret moko boye bombani wana parce que jusqu'à maintenant toyebi ke beve zaka caméléon en écriture voilà soki natali na 4e épisode lobi natali elobeli ya papa Elombe on dirait comme si eza makambo spirituel ya na kati wana toyebi ti madame Belvi abombeli biso nini na kati wana parce que jusqu'à maintenant tomona kaka eza accord ya bakamarade mibale bayokani mais ce que so toke plus loin parce que eloko mpe eyaki lisusu nameka koanalyse boye elobeli ya mama Marie-Hélène abi na omona clair te eza nango eloko bakamarade mibale boyokani mwana biso mpe toboti mwana me toboti motema te mwana lingi na ye te so koma papa Elombe akobanda koloba na obo donc azogangela yo azokopesa ordre yo faut exécuter donc ordre ngo ezaki il faut ba convaincre Davina mais ce ko aliro yo adaza nango po ada ilunga chepe wape na jouer ki muluba voilà et jouer lo ada jouer donc nibala baluba bazaka bongo donc amona mwasi nde babenga mwasi za chose voilà ce ko na bongo na ndenge Davina za esimbi déjà nde baoyokana te Davina tomoni alongwe parce que baojouer na banduluvi na tomoni ke alongwe ayeki na ye pena sko na université ngo ayokutana na Tonvini mbala ba français vraiment Davina fia français adaza ni garçon français mais aza brutal aomona Davina chose so toyebi te place na tota na 5e épisode so madame Belvi a ko révéler biso nini wana mais nga non, on dirait ça secrètement spirituel. Très bien, merci. En tout cas, merci beaucoup CP. Je pense que Esika o bandeko balandi baza vraiment explication claire, explication vraiment il y a kitoko makasi on a lingara mingi avant émission na biso banda photo banda non moi filmer tout détail solo et ça la vraiment kitoko makasi. CP lelo otomonaka mutu mususu akosala na ye matalana na ye eza problème te. Mais tant que na air ya madame Belvi asa leloko na ye moko parce que aza mutu toza ba ime aza na mai na makila kozala poutine de l'écriture ezaka raté ki azala ra esika moya mo esika foko ninga na voilà donc tu komona awa vidéo moko madame Belvi mama Laure na dinana la douce mais vidéo wana na yebite ba bengi madame Belvi kandi na ba kombo nyonso oya mabeba ko benga ndenge ba misana est-ce que ça merci beaucoup Chacha. Madame Belvi en dehors aux anaba titre nyonso ba trophée nyonso meilleur scénariste d'Afrique centrale voyante en écriture docteur en écriture moi na kenda inatobola voilà nazape mutu très bien ezape na tamo boya koza ateka akangami ka depa kangami ka peme na écriture toyebi ka écriture ya bilei na mais ça na tamo boye azape mututi nde bakenda na nini ya mama Laure wana nde tomoni wana asepela pe eza mabe te nango mpe lisumu te bango nde bakomisi yango lisumu mais Belvi atelemi na ye po nalandi neti nani oyo mwana oyo babakuka za munoko ntina matoi wana nabosani kombo na ye namoni ekuta yibi miniature nanga toza lundi eske oyebi komona ezokimanga oyo nayebisa mokwa matanga par Richard yo filme Belvi aza avancez Priska la guerrière kasi bakoma bongo na chaîne yango ti ye guerrière esa bundeli silani toleka kaka bon aza guerrière na ndenge nini oyo avancé Nathalie azoloba ke ye penza na niveau na ye wana bina merci loko reconnaître na niveau ya Belvi fois bina voilà ba patron pe babinaka makasi en dehors akozala na bamisala batitre il faut sepesa nzoto ya bina soko Belvi asepelisi nzoto na miziki nini ya mama Laure
nzembo nzambe beve okumisaka monene nzambe ne tala ndenge yokomisi ngebu putili de l'écriture nango mabete nasila oyo abina biso nzembo madilu nasila oyo abina biso alekanga petite kaka chéri na yo bopusana pembeni na yo sibaka malembe memaka malembe siko nasila na belle vie en tout cas Ijef nasila na belfi na belvi nani oyo abini nzembo ya soni oyo wa critiquer parce que soki totali bien ne ba oloba niveau ya belvi belvi abini nzembo mokili te voilà akoto aza na ye nzambe te oke toloba ke belvi ayoka ba nzembo mokili te aza mutu akoki oyoka mais na video wana belvi ata na ba direct ne ezaka okumisa nzambe voilà parce que vie ya belvi eza témoignage na témoignage parce que ndenge belvi azaka kombati boye elinga kolakisa oyo aza lelo boye eza témoignage ya nzambe yango ozomona baobundisa yango mingi siko belvi aye kobina nzembo aser lor mbongo epuis mama lor mpe kutu star mpe su monene ye mpe azobina bina na la douce aobina donc susi esali bango kaka mabe esali bango kaka ke ndenge dina na akipana esila te akata sila na bongo mishu akata bango famille na bango mobimba babaku mais oui intéressant hein nde eloko epesa bango bavertige yango wana etombe mpe pourquoi mama lor abengisi nani te sila te azani na voyage te ana voyage te azawa sila fere nde mutu aobenga ye nani fere papa Hervé tikokoloba boye omi spécialité asila yango wana mais oui papa Hervé obenga ye camarade na ye mpe amibenga camarade na ketchup aokende fali aobenga ye munene boye kasi bango baya nango camarade maanana mais nga namona nana ketchup na bandala na okola na otanga na école ango nana ketchup ana bar wana na nini o na ngambo akomi na tikala omona sila te soki tolobi Ursule peshanga na ondima parce que na nomona peshanga na tobimi classe omoni siko era na bamatala no bobimi na bino ango mais boboya baluka toyokotela horoscope ta degré mais nga na ofanda na nga na inga suka kuna kotita mais na ya kobalukola kotela horoscope après na 15 jours que nango aveni selembao weske opusa mwa lisolo na bamingi siko nanga omona nde Ursule peshanga na tikala omona sila te peut-être so sila azwa chance ya kokangisa na ketchup eza nango apasa na ovanda wana te so azwa chance ya kokangisa photo na ketchup c'est grâce à Mobutu Ursule peshanga black line mais bandimaka ye te asala ebele na vie ya sila te oyebi teke carrière asila batongi yango Ursule peshanga bandi fondation bevia ya sukisi deye moko pena boye libanga na ye moko etia te eza te po tourne nzonzinga ebele tomona nzonzinga ebele c'est Ursule kanda olobi mpe kaka bongo tokende mpe kaka na bacapture oyo ezocircule awa déjà na kati ya internet omonaki capture moko oyo bobo bazalaki na appel vidéo na madame Bellevie bon ezalaki vidéo ya bobo na madame Bellevie alobi ke jumelle na ngai kote kuna tomoni bobo babandaki kosolola na sila asali capture atia yango alobi ke tu me manques par là ko analyser yango ndenge ni parce que na moi déjà babaku baye déjà babandi kofinga Ijef omoni soki bobo akei nanga muki alobi beve azali pasa na ye Ijef moi je ne crois pas que oloba mwasi moko boye atelemaka na boulevard ou bien Miss Lolo bengi azali pasa na je ne crois pas naopesa ba exemple olukaka yaya moko boye oyo aza na monde na yo ya chronique no otya eke nga naza lipasa yaya te namoni ke okoki mpe kozwa ata banani babibi kapinga parce que ozala mpe na politique je crois otala bibi kapinga parce que eza na fi moko te oyo abrila na politique oleka bibi kapinga omoni obengake nga soki naosala boye na politique naza lipasa na nga eza bibi kapinga na lipasa bibi kapinga mais lokola bobo atieki aza lipasa madame Bellevie nake na exemple moko omoni na TV avant ba YouTube eya nayebi ke serana naza maîtrise ya baane te oyebi ke bobo akanga TVA makasi nze munu ya Céline Dion donc so film ebandi boye wana chaîne na bango novelas na ndenge ya Kishasa siko oyebi yango nayebi
atiaka maintenant ba groupe théâtral ebele contre mire atia bango mal à l'aise siko bobo soka bengi Belleville ipasa no ebi ake wapi atali ke ye na télé claire atiaka bato ebele mal à l'aise voilà na YouTube Belleville azo tia ba papa na ba maman nyonso mal à l'aise intéressant hein ces pays en tout cas bravo intéressant. On comprend place très bien. Ah mon que Belleville aye ko s'imposer si ko akuti micro na ye. Voilà. Oh donc ba bima mi sisa na théâtre. Aye ko kuta bango. On comprend la place wana. Ne côté azo benga Belleville pe na za lipasa na ye parce que ma pasa basala ka makambo. Balata ndenge moko. Siko soto ye na kasi la. Ya kaptiro ba kumisa. Sila zaka bien na ba ndekone. Bina batu bolo baka sila na ba ranki. Bobo ye na komi sila o manqué. Ah manqué buso ba o sila sala sur scène yengo e manqué bo. Ah. Obango kasa manqué nani. Ah. Na lobby toke non exemple moko. Aja sila. Obi que vrai aja sila na 52 ans. Ah, 48 terres. Eza 48 ans na te oya ko lakisa ke pa mabilo a pasola na 13 ans. Et à 48 ans na te. Aja maman 50. Voilà. Si la sam mukolo a Belleville. Vous comprenez? Belleville na bongi ko jouer moi sa bobo. Mais si la bongi ko jouer moi sa bobo te. Oh mais manga happy. Oh mais manga happy. Oh mais manga happy. Si là il faut jouer na mi bala Chantal. Si là il faut jouer kana mi bala âge na ye. Mi bala âge na on va te que mi bali ya vie ya ndenga solo. Na ndenga vie ya théâtre sur scène. Si la fois jouer kana mi bala ba âge na tangelo ko mi tanga bango. Na tanga nga. Tanga bango. Au moins tu pas hier. Ako jouer mbala sile ke bien. Si la tika ko jouer moi ça d'Acosta. Et wana na oyana nga. Toke il y a Serge Pasteur patron ako jouer mbala sile ke bien voilà toke sunani papa Lombe a jouer mbala sile ke bien vous comprenez viens Masasi a jouer mbala sile ke bien voilà viens Ngalufara za na bomo azali a eto mikebi Ngalufara za ne bato sila natangi no 5 wana ne bato pe ba ko vanda pe na we sila so jouer moi ça libala ya ni mosite oya ni mospe papa liya te pas lié à moi muki te en dehors maquillage pas lié à moi muki il y a soloko il était mais si là tu vas jouer d'Acosta ada ilunga Ronel tu vas jouer na bana oloka bana système si la fois jouer na mi bala âge na e asa ila âge na exactement soka ola taba couper mi couche avantage à métier OK na puis OK na puis na on mi lembisa te si là yo so mona madame Eva a jouer moi enani moi ça grâce nous jamais grâce aux a jouer à maman ou des leki na ye au moins que côté to connaît si là lelo ça il est au théâtre parce que son scénario est bien écrit casting ko za la bien merci so que si là atomaka na ba erreur azo tourner na muto azo mériter te moi na mobile net tonto biso ada ane na masse nanzo ta si de ko keni mais longi voilà tango bozo tala pe to tala longi parce que balobaka tala balobani non na terme mango donc tango zo incarner rôle il faut ola ta personnage wana tango zo jouer mobile sila il faut là ta déjà ko za mukolo sila voilà très bien bon ce côté aussi la salle à casting à ma bé ozo moi mukelo ko d'Acosta ozo tia mobile na ale na scène d'Acosta beta ka yo mona mo ezali ale yo tikali d'Acosta tolo avantage à oh mais na bonanga oh mama lelo oh mama tikitolo e wa squat tikitolo ma bé ozo loka bana en tout cas tika ba d'Acosta ba jouer na ba Davina tika ba d'Acosta ba jouer na ba mille esprit yeko poussa na te mais lutte contre la VS te amabe ba mi bala agine te théâtre ko tango zo écarner rôle bana mususu ba mona ngo eza réalité tango jour dinani si lozo jouer moi ça d'Acosta ata yo moko bana mike ba mona ke eza bien tanti si la kutu balingana d'Acosta ya mukola d'Acosta mais ça mabe voilà omoni papa na mwana eleka mais maman na mwana eleka te za te le kwa soni très bien donc si là il faut y ba ko se comporter puis mino bato si là bobo tango si là uswa na bobo mitika na pe vidéo bobo mbali
Bobo mobali lete. Amitika ki. Bon si non ça dans pas vidéo. Wanda yeda alongoli bobo bilamba. Akaba mi ona XL na XL. Tala sila. Moitié. Ngane sko kaptike bomenga ka tsaki boye. Siko ya mwasi penako nenga na lembi saka na lemba na elongi na pe aba petit au moins na otsa ba fiamo mona kanyi wisu mona sewe na sekibo siko sila osala ngo bobo poani mawa na belvi na sila na problème je t'aime parce que moi so zoka je t'aime a musuni o comprendre auzana tante ka mi lemelisa collègue na musala mi lembisele bo très bien. Na bobo ye moko ando comporter yango sila nini on appelle vidéo bo c'est yango tinaka le bara tikana le bara qui elle me manque ça sila no salela baba komi yango buzoba ya sila sur scène bango bamona ka te ke sila bola moi sila ndezo manke bobo te buzoba ya sila sur scène au moins tu oh bobo ando bima na baby azaki mwana na ye me bayeba na ete film asila wana omoni oh sila zaka mwasa bobo omoni ando sala esala ando sala na so sila pena sila soka zo jouer na bana mibali ko mona ngo ya solo mais oui parce que moi tarapena na oh yeda mona ngo ya solo uzongo ya solo yango mona linga baba nini ba tableau mingi ye mo kaza na avantage à métier de bongo pe ba kopanja na kasi mabet ikamunene boy yango wana moni nani bana mike bakomo oyo akosakasaka ni na tv sila ko jouer moi ça ya ton gesho te atika ba Davina atika ba Cardozo atika ba Ladonia eza mabe sila faut bongisa scénario muto komela sila bongisa sila scénario et puis ba ko boka solo bo komisa ngote maman bino so na pe vidéo mi tika bongo mpwani ba capture vidéo au mi tika on dirait ka atomole na kaka abona ka boule mbala moko amona nini boule c'est pays boule ngoze batute amona ka bongo ka bimola mona en tout cas molo tozo kende na émission na biso vers la fin molo to ki déjà na suka c'est pays likambo awa vague oye pona ba artiste comédien likambo ya poison likambo ya oya salaki ya lobaki mais na moni tonton Dako auti mikili ya poto et puis aye na moni aleki et pas ndeko Vincent mais passage n'est vraiment intéressé parce que lobiki azaka na besoin un jour ya komona koto madame Belleville koto yo sila ba jouer ndenge bazalaka mais likolo nango ensemble voilà likolo nango na komona Miss Lolo na komona bazuma balobi ke impossible ekoko sala mate lelo au cinéma oyo bandeko bango moko bakomi na posa ya réconciliation on dirait bandeko mususu parce que bamakambo ndenge kendelaka yango te tina bakisation mususu to ekomona awe koleka grave mais kotala bacommunicateur asila balobi ke impossible bazosunga ye to baosunga ye te Miss Lolo comment nena ntalibandi oboye libandi sans sagesse toyeba batalibandi bata sagesse na lobi boye monde bino bolobi impossible biso pena ekosalama te etika posama te ero aussi la zwaka chance à jouer na Belleville Belleville azalaki scénariste simple na lelo ndakoma Poutine na lelo ndatondisa showbiz na bando tanga na lelo ndakotaka 8 films na moi na lelo nde aza voyante en écriture na lelo nda akoma meurtrière oyo esalaki sila ya kondima paa madilu abosani kapesa biso age ya 48 ans tokankilele boye tokomprendre ke paa madilu ando pasole na 13 ans en tout cas azwa bacoup et blessure volontaire na 13 ans. On dirait Bamichopo baya kotuna. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as aussi tremblement na kasa liboubou? On comprend mais chef. Très bien. Na nyonso wana ndenge na cité wana. Beva ko jouer na silate.
Et ça, maté. Ok. Quand jouer na bango si là, je crois, Yasuka, je crois, Exo. On dirait Lubumbashi, on va kena spectacle à maman Olive, on va ça, bango balai sur scène, on va kanga ma puta boy. Ok. Et puis si la ra l'hésité. Mais oui, elle a déjà ma fille bandaï, t'es Exo. Oui, maman Olive va saler le coin, l'homme, on peut pas l'ongle la image, na maman ba. Mais elle s'imbatte. Si la qui a l'hésité à côté na pona, elle était bévi en tant que Poutine. A bête et l'eau qu'on a dada. Biso soto mona ba image. Vous comprenez? Très bien. Mais ce qu'on a l'élan, Erwana nous bévi comme meilleur scénariste était. Erwana nous showbiz, non bévi à ton ici showbiz. Erwana nous te meurtrière, non nous communauté. Si la zaï bongo kana lelo bo poids au belvi au pesé. Si la koko jouer na belvi sur scène te. A ozwa sungolu wana te. En tout cas tato dans tantôt de la Costa. Ndoto no wana itika loko kisamate. Soki attaque bo convaincre belvi na za mutema malamu. Tonton dako na chaîne. Akomi film a salelo mo abongo. To pekisi bango te bayokana. Mais film ane ezika. Et ça nini? Ezika. CPI. Bobe rango nini Exo na technique so image ba énergie na ye vraiment. Et ça matin. Wana yo to laquelle yango. Oh. Attends nzambe likolo au CPI atteint. Ah. Oh. Si la a fouti batu mbongo combien pour ba déstabiliser belle vie. OK. Soko aya ko saka sentiment pour d'Acosta sengi. Oui, aza frère na bango. Souci na ye zaka ba bongisa. Mais bazo bongisa na circonstance nini na ba accusation nini. Voilà. Oh bango ba bongisa. Très bien. Vous comprenez? Tatou ngani tonton d'accord ngana na omona souci na ya za posa ke ba sœur na ye parce que alinga parce que d'accord c'est la vrai alinga ka si la linga belle vie. OK. Aza ko ba hypocrite ba comédien musu te oye koto te kotale bo na ba émission aloba pena o eza na kati ya mutema. Très bien. Mais tonton d'accord place wana en tout cas je suis désolé et tu ka mo sa mati. Et tu ka sa mati si la oza na conscience tranquille. Ben vers au sala né ngo actrice comédien ako jouer ko sa musala na ye mais tu ko sala maté pona ko suki sa CPI cinéma ozaka ya kala ta mo embrassa ki mama monde na yo lobi kena ngana wa bando sala ba analyse na bando sala émission concernant cinéma na biso parce que au santa ke lo mo ezala ki wana au santa ki amour au santa ke lo mo ezala ki wana na o ya lelo oyo to ye oyo eza ndenge nini ya lelo ekomi mabe parce que mutema mabe ekomi ebele. Vie kupanda depuis aya na vie ya belle vie. Vie nani? Vie kupanda. C'est pas comment nous voyons pour esquisser nana. Vie kupanda. Alingaka belle vie abala te na vie. Alingaka belle vie azana bela production te. Azala na belle vie azamunga mane atinda ye. Atinda ye. Ba dossier ya batu nyonso na maboko ya belle vie. Vous comprenez? Depuis vie kupanda apparaîtra na vie ya belle vie. Déplacer donc azalo quoi cauchemar à vie ya belle vie. Mais est-ce que cauchemar ango sala ango bien te? Parce que nzamba belle vie azama makasi. Très bien. Azaba ba moyen nyonso ko sa belle vie. Très bien. Mais comment ko sa belle vie te? Vous comprenez? Lelo vie kupanda. À côté na kati les jeunes producteurs. Les jeunes producteurs à ma finga. Apona ki jeune producteur eba ke mwana oyo ala pembe na belle vie. Eza ko ayo boye. So mutayo lukao. Ova na nanga tozala na très bien. Okoyeba place ni ba ozwelanga. Voilà. Oyeba obligé oyeba. Oyeba. Nga peso ba ye na ngambu nanga. Batu nanga likamba shasha. Donc nous appelle na moi piste mo bwe na opesa bango. Très bien. Eza ndenge ma onde vie kupanda kenda lelo o apesa mwana wana toli. Asala ke mwana na ba benge jeune producteur mais mwana azala prêté. Yango moni mwana na retomber nango. Mwana komosa ba filme ya kofingaka. Ba mama poto ba olela. Même syndication ba na biso filme mo ba jeton na ba jeton. Filme mo atenga nani azala se vie kupanda. Lelo vie kupanda kokite ake ko sala lisanga chacha
omoni makambu oyo vie kupanda utiliser sila azomona ke sila azokoka ko réussir mission te lelo akepa mwana libanais bandeko balandi bokanga matière ese yaki tozali na papa kulutu ya baopesa biso matière lobby vie kupanda kepa mwana libanais oyo adeklara kombo na ye momi wasoko tangi yango eleleli yo tantan oyebi ye te asepelisaka mpe sila na babutu moko akape papa babaku parmi bapapa oyo bazala na bango mama na bapapa ebele donc parmi ye bazala bakape na bamama ebele en même temps bana bapapa bape na baza riche na bapapa na bamama makasi mama bango mpe asepelisaka bango azwa ntango olakisa bango o mama ya bino o papa ya bino avance yango lelo akepa mwana libanais alobi koma bevi akokanga théâtre akongo kaka ye moko il faut bosala quelque chose voilà bino ba mibali il faut botelema yango moni depuis basortie médiatique ebandi eyaka balibali elongo na ndeko bapangi na plateau na ye wana azoutilize bacomédien alekisi oyo na plateau frais de régie ya malonga bacomédien mpe bakokaka bongo te ozokende mobimba tango émission yo kosala désordre sur la toile ozokomprendre te est-ce que eza ngani malobaki voilà okomi koluka korectifier mais eza trop tard soki oyaki na file c'est ça nde biti ya vie kupanda moni ke sila osala eloko te ndenge lolenge oyo ye akangiselaki sila osala eloko te le meilleur vie kupanda kanaki apesa sila osala eloko te yango wana omoni cinéma ebebi maboke eza ya kobeba parce que vie kupanda tikala kote ozalaki en tout cas nini oyo ya kosala na maboke bato ebele bakangisaki obike ndepe aya na maboke tokundi bato ebele vie kupanda kasi ko okakotoloba te toko analysele ye parce que eloko bazolinga koya kotala accusation ya monene oyo mida ye kolakisa biso ke madame Bellevue apesaki ngombe atia na Jérémie Poisson madame Bellevue aye kopesa décor na tour décor a boyi eza baccusation grave ezowutela wapi vie kupanda aza na se likambo munene boye théâtre baby théâtre eza obeba makasi parce que yo yaka okota na théâtre oya kosala nini talaka bango na tv basepelisa ko na tv esili eloko nini oyo yaka kosala et puis makambo yango oyo yasalisaka bata théâtre elekaka na butu na radio oyo biso tomona baimage te okokaka nazalaki na vie kupanda yango moni Bellevue asalaka na eskele u mosika na ngai donc ye nde ye obebisa théâtre mpona kosukisa CPI bandeko balandi baretenir nini en tout cas bandeko balandi boretenir sur basortie médiatique nyonso ezoya sur la toile mpona baartiste comédien vie kupanda aza na nsima ye azolinga adestabiliser Bellevue na théâtre parce que ya bit na ye oyo ye ayela il fallait détruire Bellevue apusaki Bellevue pembeni na ye azala wana po ayeba ndenge akodétruire ye nde balobaka bomba ennemi na yo pembeni ye siko abomaki victime ne pembeni azala wana po ye asalaka ye makambo bandeko balani bo retenir sortie médiatique nyonso bokomona ya mwana mobali ya théâtre kupanda aza na se et puis bandeko balandi bo retenir ke sila vie kupanda si abwakisi ye sila azokoka kosisa mission te yango moni sila so to risque sila obwaka ngunda bongo kotika esbina nani akotika ngunda douleur BBL est compliqué en tout cas boza mayele ba famille bota bokota na distraction te bato théâtre ya mibali bafuti bango mbongo pa kupanda bakobanda koya kosala basortie médiatique ya makasi mabe makasi omone tota vaticination makambo événement déjà ebandi nenge keni azoluka kodétruire kodéstabiliser nani Davina na université ndenge pe bata théâtre bazoluka kodéstabiliser nani madame Bellevue ok baboza mayele
Bon, éviter l'artiste et comédien. Madame évite au protéger. Biso ba femme madame évite au protéger. Très bien. Na lobite que madame évite na oya ya mutema. Collègue na mutema, vrazate. Te photo banga mutu nyonso. CPI. To banga mutu nyonso za pembeni ya Belvi. CPI. Belvi ndenga za boy papa kutu de apesa mot d'ordre. Asili si tournage Belvi azonganda. Kama neza mbali ne. Ba wana bazo ba collègue na musala ba kosanga na era musala si Belvi azonginda. Parce que tu as confiance en mututé. To sambela pona Belvi. Et puis biso awa ba chroniqueuse, ba chroniqueur to s'organiser, il faut que ne veiller. To senga même Belvi après sa biso 3 jours à prière, to ça il a kuna un restaurant. Oui, to protéger Belvi pour kumpanda. Donc na buto aso lukete yango asali abengi ba force à moi. Et puis moi na libanais. Yo lokola yo okoti parmi bato bazo luka ko détruire Belvi. Moi na libanais oko panza na autoroute na poto. Bokatela nganga bomba. Toko mwana libanais ko sala parce que lelo prière lelo na oti na liwa. Liwa. Lelo ange liwa. Ange liwa. Ange oh tambola en esprit des morts akosima tout le monde azo luka ko kitsa vie à Belvi. Voilà. Prière ya biso ba famille libota. Nzambe ezateke oh tia mutu nyonso azoluka ko détruire Belvi musika te nzambe boma mutu nyonso azoluka ko détruire Belvi nzela etikala libre Belvi etikala ye moko en tout cas bandeko balandi ba retenir ba point wana prière ekozala na ona suka pesanga maloba musu mutu neza en tout cas on a suka bona koki vraiment qu'on se maintenir parce que oh ange liwa oh en tout cas et ça linga vraiment malamu mingi ces pays je pense que émission na biso et ceux qui l'ont déjà awa bandeko balandi en tout cas lelo na azaki vraiment moi limité parce que voix et singa fezala na moitié mais émission na biso qui est vraiment kitoko makasi molo ces pays émission na biso de ceux qui l'ont awa bambote koyebisanga teke bambote eza te bambote eza te parce que nazokota deya na molimo il faut to prier bafamille bota tokanga miso babona ya matière de famille bota bokanga miso ya hot baskin bokanga miso ba tigre na famille na omobima bokanga miso bana pa tigre batala mabe vite oh papa baopela beka boye bona na oyoka kuda oh okala tuni sko baoyoka te papa bango interprétaka mais baotala en tout cas manager nzamba pambola yo akomena interprète ya film bana baotala ya boye bokozwa pourquoi ma baby pleure sko baoloba o na anglais oka papa bango non eza scénario ma baby pleure pour ça yalo bébé depuis baota 4e partie ya vaccination maomona ma baby te papa bango ebise non ma baby nana apparaît traité bazo expliquer bango yo ma baby peut faire ça film en anglais ona fan na yo bazala ça na anglais ba yo lobaki o alandi sususi là pour peut-être na français te ba ko interpréter en anglais parce qu'on est baba Abigail ba oyoka ndeni vraiment et simba te toleka na biso na prière toleka na prière tokangi misu Exode Mikebi réalisateur kanga pe misu réalisateur dans l'ombre kanga misu namoni on dirait tine biso nzembo ya nani nzembo patika uta osala ya makusa wana tindela biso yango nde tobanda nango na prière prière bandeko na nzema makusa CPI pardon ko boma te na boma ndeni anju wana limbisa te anju wana pa ko yela na nzembo wana te to kana nzembo wana monke nzembo wana eza lokola pati ka fosa ela biso nzembo boye soki to sa prière nzembo wana ebandi po pati ka nda a composisaka banzembo wana baloba abongo akomposaka banzembo wana en tout cas tiango na c'est bon prière ebandi nango déjà prière ebandi na nzembo tokanga miso oyebi prière ezobanda na nzembo opona nini pourquoi
exopatika lobaki nini nga naza nani na libanga na nga osane kininga naza na kata projet aba bongo toyoko mkaka osko prière na biso ebandi prière ebandi awa atukangi miso nayebisa o la vérité prend forme. Molimo anatanda na okota na molimo sur un fil incertain. Dans les bruits, dans les masques, dans les faux sourires. Nous on cherche la lumière avant qu'elle n'expire. D'un clic, les mensonges se propagent. Mais la parole juste brise les barrages. Ici, pas de façade, pas de rideau. Seulement l'écho d'un monde à fleur de peau. Entre l'ombre et la clarté. Chaque mot est dédié pour la vérité. Chaque mot est dédié pour la vérité. C'est ici que la pensée devient libre. Au cœur du projet d'Aline Love est comme une fondation. Donc, notre projet est au cœur du projet. Au cœur du projet. Au cœur, il y a projet à côté de la babadani. Comme la maman banguna ya Belleville iwa. Ngane na la kata projet wa. Ya mamoni na senga nzembwana. Prière et bandi nango. Voilà. Nzambe. Nzambe na yena via kupanda na maboko na yo. Yesu. Kutana na vie kupanda. Na sengi liwa ya molimo monsantu. Liwa oyo vie kupanda. Tango abelaka kondaka nyonso. Biso tokomi kotuna. Pona nini mwa mobile wa kondi boy? Azala bana, azala mobali na ye. Ako perdre santé na mbala moko boy ndenge nini. Aza pe na mbongo. Nzambe. Fimbu wana betaka vie kupanda l'époque na zoye basusu anete. Balandi boko mena biso ezaka na neni o bomonaka vie kupanda akondaka o ba nani akeko saisa soki nini. Nzambe na tini liwa pa vie kupanda ebi ke bazate na Kishasa bazaya kokima Yesu azaya kokima parce que côté kuna Nzambe po eli moto esi bakota kizamba Nzambe na yena na maboko nena sengi anjo ya kabola kaliwa ange esprit de mort akende kokuta na Teresia ange esprit de mort akende kokuta na Sila mais oui basengelaka mutu liwa te mais tokomi na suka Yesu ange ya liwa ake kokuta na mwana libanais na France tala ndenga panza vie ya musicien oyo abotola mwasi ya batu ya musicien Nzambe kanda na oyo ndenga musicien tikala na bana mwana libana azwa mwasi ya batu oh Yesu wana ezaki troisième personne Angeliwa kutana quatrième tokoti na cinquième personne oh Nzambe Nzambe na ye na mida la maboko na yo tika ete pema oxygène o mida o pema eza yo Yesu na sengi pasola oxygène wana Yesu Kristo liwe elanda mida et puis na sengi liwana ya gola na sengi liwana mislolo baza wana pona kotuka ka Belleville air nyonso lelo tokomi na prière à liwa amen anjo lelo na moni akene pasola o pasola bango. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous se bandaki bien, en tout cas, et si vraiment kitoko. Ma question est à qui bongo prière avec CPI Darling Love de la presse à mon invité d'aujourd'hui. Et la présentation est à qui bongo ngai o yabino chanceuse moi la souka yabasuni suni autrement dit IGF de tous. Derrière la caméra c'était Exode Mikebi babara élève de leur maître. En tout cas, qui Dieu te bénisse ce soir ça qui kebili nebiso vraiment et comme kitoko makasi nakati yaba etando ikien nebino et un grand merci à notre manager de l'X Papa Tigre depuis Texas, qui Dieu te bénisse. En tout cas, générique à Kitoko Boy. Conception ya sika ya Kitoko makasi befeza la ka awa nakati ya
HB tika etendama pesa lisusu ba intelligence jusqu'à l'infini. Et merci na bandeko nyonso ya famille Libota obotali émission bino pe obo like bino obo commenter bino obo seki bo re koseka. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Émission na biso et souki nango awa. Restez toujours branchés, serrez cimentés, collés, scotchés sur notre chaîne. Quant à nous, on dit au revoir. Au revoir.